soki mosali na nzambe etali na nzambe na ye soki aza mosali ya nzambe te etali ye na satan na ye oyoki ngai bien na likambo wana esalaki nga mpasi me nalingaki tokomona justice te nalingaki moïse mbiye asenga mama pardon ezalaki nasalaki yango ezala nasalaki yango te mama limbisa ngai tovanda toyokana banga babokisa yango ke ekomona justice eza malamu te nasepeli nanto parce que même satan asepelaki nango te nayebi te ezali shwa na ye ntango bakona okotala bango mibale bavandaka na chambre babengaka ngai te alors naye kosala propagande ya eliana te naye kosala propagande ya moïse mbiye te ngai na kosala propagande ya nga moko edingbe na mwasi na ngai esili soki pase mbiye alobi ke eliana alaka ndumba ndima soki eliana alobi nini ke paster mbiye alaka na tatouage na mokili na mokongo ndima parce que alataka chemise bato bamonaka yango te koka posi yake nomona yango ndenge lido balongolaki bilamba tout d'abord na baloba mpona Karine Mokonzi akota likambo wana te pardon po biso surtout tobotami mpe tokokufa Karine Mokonzi azali ngai aza mutu na ngai mais soki akomi kolela mpona gloire ya Karine Mokonzi azali yo azali ngai nga mpe nali Karine Mokonzi oyoki alors na pia Karine Mokonzi conseil akota likambo te tolinga polémique te nalingi yango te esalinga mpasi tana okini ke Karine Mokonzi kuna vandi azomela bachampagne azomela boye bo mokolo nga na kokufa soki bato bamelinga champagne Karine Mokonzi akosepela. Merci beaucoup, chers internautes partout dans le monde. Bozuli Bakwa Kulandanga. Dengue Kabo Messanga Kulanda Vanessa Mawete Nabino autrement d'éléphant de la presse congolaise. Moi, ça zanga mukua partout Moussouni. Barbinga de Nazolabino actualité. Partout Boy Kande na tambola malgré que mon nene n'a kande bo finganga, kande bo messanga finganga ba commentaire, mon nene n'a ba nene petit. Bazala pika takande sanga sointaibo. Merci beaucoup na lingi ba commentaire Nabino et ont amélioré Moussanga. Merci beaucoup maman chérie Barbie maman Doris Lema la personnalité mon gaz B à Gaillard en tout cas merci beaucoup balobi diva au sud moi c'est un bon maboko banque à voir ma MBC Bazamakana mon général John moi c'est mon général John Kimba en tout cas merci beaucoup na linga bino mingi barobi na eti na matete dans ma tête na ma belle ya vie dit hein vie dit bino mo kaka papa ponga za papa donc papa dit o abiso moko ya mboka katia na biso to eka kosola marsolo kande zalaka par rapport à l'actualité au réseau les kanamboka na biso bilomo boy bikane barchulta on des okende maman des okende ba mutakalisation kende boy simba boy kota boy ba pasteur surtout mingi ba sal na nzambe donc na tourner caméra na fonga maintenant vraiment zo biso papa dit kanengeza papa dit bonjour maman bonne santé na bien maman yo ma bezata ilo kama bezata papa dit boni makambo na onyo so ba catch na onyo on sala réseau qui est bien. Oui, bah, combien ils ont marché bien quand on nous a proposé si qu'on a fait un voyage parce que nous avons osé le mois de janvier ici là si on a malibanda mboka nous avons combat papa dit à l'auberge de la janvier si l'année janvier si tout côté na février pour qu'il ne ba combat on a asala musala na karandingi za la kandinga salaka vraiment ba fa na trop ba regretter mingi ba moni papa il dit côté muyombe gauche. Et là, on est poussé, papa il dit qu'il est côté de gauche. En tout cas, on regrette les motos multiservice. Parce que le sport n'y a pas de salle. Avant tout, on a un salle on a un sous groupe. On a un théâtre, un groupe salongo, et pas un monoko, bamabili. On a un théâtre. Mais tant qu'on a eu Vanda, moyo me gauche à Binangaino. Rôle edingo la kosa na groupe salongo na lingi pa ya kosa elanga yango na salaki pe na sans souci na salaki pe ba nzonzing ya ngomoni na vandi na za kosa mais comme nga kache koki na manzi boko mona nga souté na zo sala kache tant sumo na film tant sumo na semaine mozo na l'équité wana wuti wa combat sona ke ba combat place tant que c'est la vide so na zongi na reprendre kosa sur théâtre yali musala ba zobate yali musala ba tamayele merci
Mais bato mosusu balobi mpo yo na monume gauche boza bato bakisi nde bosangani bozolakisa mpena kindoki na bino do kindoki na bino oyo boboma na kati bobimiso mpenza libanda ndenge bato ka bazoloba na nzela tout et tout mpo théâtre monume gauche etalama vraiment do te bamoni papa edi bamoni na monume gauche ah kindoki na bango ya kati bamiso ngo ti libanda boye ndenge nini. En tout cas oyo azoyanda biso mpona makambo ya kindoki na biso atika biso moto na moto aza na département na ye asalaka bato mosusu asalaka na bralima bamosusu asalaka na inibra bamosusu asalaka na itex africa donc moto aza na département nasalaka nga mpe naza na département nanga nasalaka boyomi gauche mpe aza na département nasalaka bokipe biso te bino botalaka option tozosala département oyo bosalaka na ndenge ya molili ezala molili te etali yo te yo talaka makambo na ndenge ezoleka yo poza na groupe okota na kata département na biso soko na biso okota na département na biso yaka tokoengage yo papedi nga na kota te nga na kota te nga aza mwana nzambe en tout cas papedi alobi botika bango na département na bango bana département na bango merci beaucoup Christian Boketcho mo yoki kande papa edi alobi vraiment donc aza na posa te bato bakota na département na bango ye na muyombe gauche Christian Boketcho les grands gaules na kati ya Paris oyoki Erito Kito ozoyoka kande mambo ekende papa edi sikoyo tolingi totuna su question mo par rapport mambo ezoleka leka mboka affaire à Moïse Mbie na Eliane tango yoka ki esaki ondeni po aza mosali na nzambe soki azali mosali na nzambe etali na nzambe na ye soki aza mosali ya nzambe te etali ye na satan na ye oyoki ngai bien na likambo esalaki nga mpasi me nalingaki tokomona justice te nalingaki Moïse Mbie asenga mama pardon ezalaki nasalaki yango te mama limbisa ngai tovanda toyokana banga babokisa yango ke ekomona justice eza malamu te nasepeli nango parce que même satan asepelaki nango te ebo ngai basenga na bolimbisi babongisa na ndenge parce que pasteur nani ya liloba nani Conde Dominique il fallait babenga pasteur Soni babenga voici l'homme ya aseka bavanda basolola nzeyo boyebi bango bato na bino ka ya mosala na bino osala na moyome gauche département na bino ngai so navandi na télévision nazoyoka pasteur Conde Dominique aza koteya nalingaka mateya ne mingi mpo akwesaka bato te asala miracle akisi te na ye pa ya Soni Kafuti namona akwesaka bato te na tabernacle na ye nake pa ya voici l'homme akwesaka bato me oyo batikali bakwesaka bato mosala nini mpo bato bande banini ki yo mpozala totika na ye kosala propagande ya bato te na ye kosala propagande ya motu moko te batika ngai nasambela ndenge ngai nasambelaka soki nasambelaka satan soki nasambelaka nzambe etali ngai moko nakobela motu te mpona olinga te kotenaka bato baya ebele donc te batia biso kaka continue. Mais ça rappelle déjà pour nous que basalaka na mystique c'est que pasteur Moïse Mbie pasteur Michel Bakeba Mike Kalambai banani bango nyonso na donc c'est que pende bazana batamisa mabe pour te ripe baobi Moïse Mbie et Elena lobi Moïse Mbie azan tatouage na Congo mais entre temps aza pasteur na yebi des ali choix na ye tant que nous côté bambali bavana na chambre benga ngai te alors na ye osala propagande ya Eliana te na ye osala propagande ya Moïse Mbie te ngai na osala propagande ya nga moko edingbe na mwasi na ngai esili so mwasi na ngai alobi ke edingwaka moyibi ndima soki pasteur Mbie alobi ke Eliana alaka ndumba ndima soki Eliana alobi nini ke pasteur Mbie alaka na tatouage na mokili na mokongo ndima parce que ataka chemise bato bamonaka yango te koma posi yake nomona yango ndenge lido balongolaki bilamba mais nyonso atolanda yango te basenga na pardon babenda likambo ezonga na cité vraiment toye susu na likambo susu ka ya pasteur mais aza frère chrétien yembelaka biso ntango omonaki mwasi na bimisi bavérité mo libanda aza mpe mosali na nzambe ka lokwa Moïse Mbie alobelaka mpe kaka nzambe nani pasteur Mike Kalambai affaire na ye na mwasi na ye nani Peniel
okoki kopesa bango ndeti conseil ni mpo na minute oyo baza kaka ensemble mais bazokende na divorce okoki koyesa bango ndeti nini? Nzambe alobaki eloko ebomaka divorce yala ekobo tokoki koswana mpe tokamatani tosali nyonso mais mwasi esengeli amikitisa liboso na ye mobali mpe amikitisa liboso na ye mpo bongai biso toboma libala wana eyali te nta mosolo oyo bakozonga na biso tokokóma na soni conseil napesa na ngai basenga na bapardon bavanda na famille babongisa ndenge ebandaki. Merci. Oui, papa Edi Abota. Oui, papa Edi Abota na ba mibale moko komona ye Dieu Edingwe monsieur komona ye de Jésus Edingwe. Pourquoi kakoma de Jésus? Non, il y a des choix parce que mon conjoint n'a pas de chef n'a direct. Attends, ça va m'aber mais nazo yeba kenzamba zali. Yangona na ko lingate image ya nzambe elongo na motu na ngai. Yana psaki mwana ngai boso comme on a eu de Jésus, oya mibali comme on a eu Dieu. Oyeba pe ko sala mabe hein. Ouais, naza prophète hein. Na ibiki na sala mabe. Mais mabe na sala même ba pasteur, même nani basala mabe mais to senga bolimbisi nzamba alimbisa biso na mabe biso to salaka. Ezana motu ngota botama na mokili asala mabe te. Biso tout sala mabe. Papa Edi Abota libanda, papa Edi azana basi mibale misatu songolo paka. Papa Edi azana mwasi moko komona ye Amisi Edingwe Muzi. Nazaka na mwasi moko libanda na bota te wa ebika nazana mwana na ye aya na mwana na ye na mwana ye na bota libanda te na bota ka ba mibale esi. Vraiment abotaka libanda papa Edi donc oza na biso no ndenge toyela ka oboye na media oyeba biso donc ça veut dire oyeba biso yebi okombo est-ce que oyebi Gloria Olangi? Nani? Gloria Olangi chroniqueuse. Sona moni na koyeba yeme aboye na yebite. Gloria auti kobota mwana na ye akufi. Auti kobota mwana na akufi réaction ya Karine Mokonzi, réaction ya bato ya Karine nyonso bazo finga Gloria Olangi bazo sepela bazo mila ba champagne. Po na yo koki koloba ndeti ni po esa la passe muta boti mwana na ye après mwana akufi mais quelque part ba concert na ye ba confort même sous quelque part bazo sepela et au salon ndenge. En tout cas tout d'abord on va prendre Karine Mokonzi. Karine Mokonzi akota linkambo wana te pardon pour business to botami peto kokufa. Karine Mokonzi azali ngai aza mutu na ngai mais soka komi kolela pona Gloria. Karine Mokonzi azali yo azali ngai ngapena li Karine Mokonzi oyoki alors na pia Karine Mokonzi conseil akota linkambo te tout linga polémique nalingi yango te esalinga pasta na okini ke Karine Mokonzi kuna vandi azomela ba champagne azomela bo mukulunga na kokufa si bato bamelinga champagne Karine Mokonzi akosepela mukulu yako kufa si bato bameli ba champagne est-ce que dingo kosepela na kosepela te asenga pardon alongo na kata réseau. Merci. Vraiment Karine Mokonzi qui mami de moi balobi ba défenseur ba charge ba na membre ba maman autorité il y a Jackie que je salue au monde déjà vie dia lobby maman Coca-Cola Karine Mokonzi senga pardon pas Gloria Olangi attention pardon te mais ko ça subongote ko ça la bien te. Merci beaucoup ya Britas Makanda papa poto maître Lola de Bressé venanga Fabrice ko trois fois garçon les basketteurs les plus frais balobi vie dingoye yo to panzi ka interende za vie dit to mfa ko koma na moi ko chiter na suka émission na so mot de la fin na o ça ba fin na oni ni pe opesi na contact no no so lingi astoni vie di kandenge za kayo sala bien na ba fan o tu balinga kayo na koloba yango bien population bon me ko yo ke la baninga mawa so ko linga kufeli moto bokomi ko ke na ville to ko so ba uniforme pona sala kindumba na kati ya matanga et puis boko vanda wana mibali ba kolukani ba ya na matanga ba charger ba poche po ba yeko sala kokoluka ba makangu na kati ya bar basi balota kitoko alingo kende te kango na mobali mo pona nini après enterrement ba so masanga pa mela non na pesibino conseil wana tolongola yango moninga na pasi boza koya o kotu matanga wana
masanga te bandeko na ngai pourquoi tokoboma na biso ntanga kalelaki boye te sikoyo nde toyela période moko mabe e na kosenga soki na gouverneur na biso ameka kozwa mesure ebembe ekufi esoki na morgue direct cimetière po soki ebembe eza na morgue mobulu eyelaka te mais soki ebembe bimi eye na ndako po elala loyi baka na okunda yango oka bato baye na bamachete banini mwa en tout cas likambo wana gouverneur tokutana ngai na yo na bureau na yo topesana baide ndeni tokoki kosala oyo na kobwaka mbela epai ya président république biso toyali mpo na yo toza na nsima na yo oyo ozosala biso tobeta maboko tovanda nasengi mpe na conseiller na yo principal président sortant aza conseiller na yo bomeka kosolola bolongola douane na biloko ya kolia loka basaki ya loso bakayabu bambisa la mer tolongola yango ntango biloko ekota mingi na mboka biloko ekita talo biloko ezomata talo parce que douane eye makasi bato mpe bazomatisa biloko na bango mpo dollar emata isifika so tolongoli kaka douane dollar ekokita boyoki oyo nazoba na président na bato nyonso baza na kati ya gouvernement bamekoyokela ngai na likambo wana ezosala ngai mpasi ntango mosusu tozovanda ntango mosusu 2 jours 3 jours tozoyamba te bato bazokutana mama olive bazonda mama olive mpo na mbongo bazokende te mpona kopia mama olive conseil bazokende nango te mama biso tofandaka na cité toyebi likambo ezoleka bo bo bayebi kaka te so tokepa mama olive nakozwa mbongo nakozwa mais kolisa ye mpe mémoire na ye ekola tolongola makambo ya ebembe tala na brazzaville soki ebembe ekufi efandaka na morgue soki ekende bakende ebimisa na morgue direct cimetière lubumbashi ebembe elalaka na morgue soki ebimi direct mais na biso ekoma soki ebembe elali majo nino ebima samedi ali samedi bato tu bayina bilamba ya kitoko mpo bayolekisa bato nini ke ngai nayali super ndumba mobali mpe alobi nini nga mpe super ndumba alors esalanga mpasi mingi na likambo wana gouverneur opekisaki babar 22h bar esili et pourquoi pas na église ozokanga yango te yo teminaka église ndeni vedi parce que na baéglise ekomi na bakomoso ya politique ekomi oleka na kati kuna bakulu na bakomi okosa omona moto aza koprie na kati église mais na mopanzi naza na lichette yo deja omona ngai nalobi yango bien ke ngai nafandaka na mpe na population bango balaka na population te ngai nafandaka na population kamata kaka tinda kaka basoda ke bokota exemple kaka patrouille bokoti kaka na église mobu bato nyonso to bona contrôle bokomona bamosusu babimisa bamachete na nzoto ekomi lieu moko ya kosala likita mpona bakase président aréussir te na projet na ye mais bakosuka merci. Merci beaucoup, vieux Dialobi Bakosuka. Merci beaucoup, Balobi, ma copine chérie, vraiment Balobi Akosuka. Yo moyoki kandenge zala ka Balobi gandi la mignon na kati ya Paris. Ndé kato sola ndé kato zaki vieux dit vraiment en tout cas au pesika numéro de téléphone na pour ba fan na tout au balinga ko ya Paris ya Paris en monde entier balinga ko ba ko contacter et ko sala bien vieux dit. Merci mingi na pesi tout d'abord Mama Fafa Makaya Fabrice Napoto la pesi mbote mingi batela leki nanga malamu na teki pesi kokar na pesi mijo minyengi na pesi mabashi mbote mingi na pesi ba camarade na ngai nyonso baki na poto bolikipe mingi na pesi ba fanatique na ngai nyonso o basunga kinga tango na kina malade na hôpital ya la sur kinga na beli mais bon sangi si ba mbongo botundeli ngai et comme plus de 4000 quelques dollars on a foutu à l'hôpital parce qu'on a na salle moko privé nzamba pa a kanisabino abakisabino ya ebele pour mon mususu boye ba ko sunga ba mususu ndenge bosunga ngai numéro na ngai
plus 243 89 789 77 77 na bandele yango plus 243 89 789 77 77 na pesi mwasi na mbote mingi mama Apocalypse chapitre ya suka ya Bible. Merci. Na pesi bana na ngai na pesi ba petit na nga Pablo baza na poto na pesi mbote mingi et na pesi conducteur na ngai Mabashi mbote ya mingi na poto na koyi kobosa na yote. Merci. OK. Merci beaucoup, Barbie. Joyeux anniversaire à Mauvais Calo Boutique Pomba Swag. Barbie, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi et à de moi. Merci beaucoup. Barbie, la blonde Yaba Djogo. Merci beaucoup. Barbie, boutique et Fratana Lyon. Hein? Dadi Lukombo, boutique et Fratana Lyon. Barbie, mon partenaire privé. Barbie, mon Kati. Merci beaucoup, Barbie. Merci encore à Roli Moussei, Balobi, Charlie Loua, Wazawa, puis Roli Moussei, Christian Boketchou, hein? Christian Boketchou, les grands goûts, les mecs, la richesse que je salue. Merci beaucoup à toi, Balobi, héritier au Kito, charge à Keta, Kinta, Vedi, et Otosoli, Kato, Pandine, Zalaka. Merci beaucoup à mes fans, je vous aime bien. Roli Moussei, hein, de Bundes, Roli Moussei, de Bundes, merci beaucoup. Bafa, Nanga, tout, Obolinganga, merci beaucoup. Ba commentaire, la bine, ça bien, beau aimer, beau partager. Car en Zalaka, chaque en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci, je vous aime bien. Bye, bisous.